l'homme n'a moins été à bien été. Otuna makwani. Basi okuzobona bawutikisasa. Na wotika kwa ngo telefone de deliver bango. Na za oblige bolikina na ifelo. Mina de deliver bango ate. Na paula wa mafuta na pale. Dit amen. Basaba na nzambe mettez-moi string. Pour maluka mambo na bino kwa. Omani makambo na obemango likolo. Moto fekita. Toze bele bakupa ba pasteur bazaya watu sala bakoko. Misuzu kuba deliver bat na muskado. Omoni bango na deliver bango tout au niveau na obemambo na moko. Faut ba sentir pena nguya. Bino bokashe za makasanga. Pasteur wezomo na mandefu na pa ma laisse tomber ça est comme. Pasteur ba ni mala. Est-ce que bomoni karo na otambo na mikolo. Laisse tomber. Bolo ba joie. Joie. On danse le dans une vision la même bataille. Amen, amen, merci Seigneur. Et ça que Dieu m'a dit sur ma commune. Cher Sarah va t'aller sur FD la sainte. Frère Modoko. Kobanga te na loti ko mukadali farasa. Merci. Alobi ba pasteur ba congolais bazé belé bazo sala ba aventure. Le lot dans un enseignement moko. Merci à nos frères Napso, Chirik Ndundu. Nous avons travaillé en collaboration avec Yé. Yé a critiqué na image, nazo ya na parole et que ça malamu. Nazo sa réaction awa parce que batubele ba komelinga joyeux Saint-Valentin, joyeux fête tout. Alors ils ont la souka beaucoup melanga ba message en deux mois. Nalobi nazongeli beaucoup melanga Saint-Valentin te beaucoup melanga un message à bongo te parce que ngai proverbe 30 Dieu formé na fetaka Saint-Valentin te alors nangonga oyo nazo sabino loko moko mokili mobimba ba gauche na droite ba bimi ba ke na gauche ba ke na droite pour ba yebi nzambe te so moni l'église na bino pasteur na bino zo fêter Saint-Valentin ou bien azobetela bino journée Saint-Valentin, c'est-à-dire aza déjà na kati ya franc-maçonnerie asi abunginzela. Saint-Valentin za fête ya nzambe te. D'ailleurs, pour na kota na mate ya bien nazo ke mbisa bino ngai tant que chrétien na fêtaka ka fête moko fête à Pâques. O Yesu atikeli biso. Yesu atikeli biso fête ya Noël te, ezalaka te za biblique te. Yesu atikeli biso pe fête mosusu te ni ce que ça a fait il y a Pâques. Donc à part fête il y a Pâques, tout ça na fête musuté, biso ba chrétien to go fêter. Na la fête anniversaire na ngate, na fête ka bonne année te, na fête ka loko moté na fête ka Pâques pour Yesu lo bien. Ce qui tembe tokei, tout ça na Luc 22 to banana na 14. Alors, Luc 22, 14, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, donc du vin, comme Salomon le prend. Donc du vin, comme Salomon le prend. Je ne boirai plus de la fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Yesu alobi to se souvenaka na kolia lipa o ezali Pâques, lipa c'est le corps de Jésus, vino ezali bongo le sang de Jésus oyo ezosenga mwana na nzambe amela ndambo ya 20 quantité à 20 verre moko pour na santé na yepe pour na ko célébrer le corps et le sang de Jésus. Ya momoni église catholique basango baza ba égoïste ba momo ba melaka 20
bapesaka bandimité bapesaka kwa corps il fallait bapesa na corps na vin et ce qu'aucune église bazosala sainte seine bapesi bino coca bapesi bino vin sans alcool bazo tort de parole en Nzambe pour Bible lobi ne kolongola te kobakisa te n'enlevez pas n'ajoutez pas. Alors christianisme et bandi tango yesoye dans l'acte des apôtres bengi chrétien pour la première fois ezalaki bongo tango bamoni bato bazotambola lokola Jésus na bisala lokola Jésus on benga bongo lokola chrétien. Alors religion ezali et mouvement nyonso moto asalaka mpona kokuta na Nzambe et différence ezali entre religion na christianisme parce que christianisme ezali mouvement ya Jésus-Christ ou azali Nzambe parce que ba chrétien ou yazo benga chrétien eza o yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc mutu nyonso toi dans l'église aza chrétienté, mutu nyonso toi tambola na Bible aza chrétienté et soko tamboli bien okomona ke na église alelo il y a plein de sorciers. Bangonde bakoma ba diacre, bangonde bakoma ba pasteur, bangonde bakoma batu oyo ya minene ya kokamba église. Donc ba ndoki ba kota kuna ebele surtout na église kimbangiste. Église kimbangiste Simon Kimbangu aza prophète en Nzambe musali na Nzambe solo mais ba mingi baza kuna ba bengana Kimbangu na idéologie na ye ba kotsa idéologie ya sorcellerie. Awa na Londres na Zion église wana vin banda mukolo liboso kilte bandaka mukambi église vie na biso Thomas alata bato pembe ayebisi bango soki batuni bino bolo baboke bouti panganga et panganga balobaka abracadabra, c'est-à-dire ezalaki ba formule magique oya ki nango pour na église balobaka ngo clair mais bozama il était moyen de comprendre ezate, c'est-à-dire na ina loba ke yesu atikeli biso kaka fête moko ya kofete ezali Pâques, ezali Saint-Valentin te, ezali Noël te parce que yesu abotama na Noël te parce que Noël ezala na hiver soki yesu abotama na hiver na Israël place oyo azalaki na ndako ya bibwele akoki kozala kuna te parce que mwana mokeso botiki ye na ndako ya ndenge wana sans chauffage sani akokufa et puis balobi mokolo yesu abotamaki étoile ezalaki likolo mpona kolakisa bamage nzela, c'est-à-dire étoile tala na hiver étoile ebimaka te. Toza na ntango ya suka, na ntango ya suka Bible ezobisa biso bato ebele bakozala bakotort de parole bato ezala na ntango ya bino yango eza na 2 Timothée 4 je crois, 2 Timothée 4 ezobisa biso 2 Timothée 4 ezobisa biso Timothée 4 ezoloba eza na 1 Timothée 4 1 Timothée 4 Timothée 4 ezoloba. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la préfecture. Alléluia. Balbina tango asuka, ba faux prophète, ba koyi la bino sango malamu ya lokuta, pe batebele ba kokende kuna. Et balobi susu donc ba yebisi biso ndenge wana pe période nini tozali na période oyo des Thessaloniciens ezobisa biso parce que lelo oyo ezaka bato ebele bazokanisa le fait akendaka na église, le fait alalaka na église, le fait ayembaka na église, le fait amemelaka pasteur saki yango bazolia bino ozokanisa ke oza na Nzambe. Écoute na biso lelo Jésus na Apocalypse 3:20 atelemi na porte azobeta abi je suis dehors, je suis en train de frapper. Si Jésus est dehors, qui est dans l'église? Parce que Bengani Yesu aza sur l'église te. Banan baza l'église banganga kala. Bana banganga. Bana ya banganga. Bana ya banganga. Batu ya misala mabe. Ba méchant ne ba koti l'église ba mi komisi ba pasteur. Pourquoi ba mi komisi ba pasteur? Parce que eza na catégorie moko ya batu o ba mi tema mabe, o ba linga ka vérité te. Oyo soko lobi vérité au fingi bango soko lobi vérité oyebi bato bamesana na molili soko peliseli ye mwinda ekosala ye miso pasi oyebi no boma mwinda ndenge mo awa mikolo omona na poto surtout na Londres surtout na Angleterre awa bato ebele baa na kati ya molili alors na kati ya molili wana soki ndenge nga na pelisaka mwinda yango ozomona ezosala bango balalaka pongi te basali même ba complot ba ko attaquer proverbe basali ba complot ba faux témoignage et tout comme monter ba cabale
pour na kobebisa réputation ya moto. Mais pourtant au monde abaton parfois ayebi yote bofana na été mais azu courage abeta lisolo na tout simplement parce que bazana molili. Alors lokola bazana molili yo zo kopelisa bango mwinda bango faut ba s'en charger na yo. Mais heureusement nzambe na bomoi oyo abatela biso o abenga biso apesanga aformaka ngai passage na ngai ya kozala pembeni ya King Kester Emene ya personnam lelo ezali le 14 lobi ezaki mokolo ngoko tia ba fleur na cimetière na ye esalinga plaisir na moni vie na nga le valoir alaki na moni wazola nzimbu Verkis Kiamangana azalaki wana le grand PDG azalaki wana esalinga plaisir na kanisi bangonga nyonso tozala kozala ensemble na King Kester na ye ezalaki malamu. C'est-à-dire tango ngai ba passage na ngai ya kozala président d'honneur à Victoria, président d'honneur ya Tambour le Valois, président d'honneur à Viva la Musica, président d'honneur ya Wenge El Paris, ezalaki école de formation. Kovanda nanga pembeni na Kos, pembeni na Sonic Afuta, pembeni ya ba grand pasteur o lelo bazo sala histoire, tovanda na bango na développer na bango, kovanda na bana Mobutu ba kungulu ko développer na bango tekela bango bilamba, ezalaki école. Kovanda na ba konzibine na Congo oyo tout ça ba masolo ebele ezalaki école. Alors nzambe aformaki nga apesaki nga caractère pona ngonga oyo boya na butu boya na moi ebangisa ngati na terre bino sang malamu. Alors normalement approche nanga ezali ya kokangola na na approche ya kosambisa mutu te na na approche ya kochola te mais nazo na approche ya kokebisa yango nazo mona bazo finga yango nazo mona bazo tonga tala walesa aleki na TV apesi ba témoignage à lokuta mais lelo oyo sœur na so Tiffany abimisi ba preuve ki ba kosela ki na makambo na télévision ya Kinshasa ba lekisi mutu moko ngana na mona te ya uti poto ake ko témoigner que proverbe 30:30 apesa nga poison na otila walesa ya mona ko tubela esalaki scandale na famille na quartier bato bayeba ki nga balandi na TV ke ngana pesi mutu poison ade notila mutu poison pourtant bato na ibi bangote. Donc tant que yozo pelisa mwinda il faut s'attendre que le monde des ténèbres se pénalité. Il y a un moment nzambe a tient à cœur na ibsabino que Saint Valentin est un nzambe te alors banani o bazo fêter Saint Valentin banani oyo bazana l'église lelo zelana ibsabino tozana 2 Thessaloniciens tozali bongo na 2 Thessaloniciens 2 tobandi na 7 car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient et il disparaît. Qu'est-ce qui les retient? Il y a des choses qui retiennent l'iniquité. C'est-à-dire, Satan a déjà l'église. Avant d'une église, azu kombo Satan, azu kombo nzamba, azu kombo église songola, azu kombo église. En réalité, nangonga oyo, nzamba zo senga soit base à l'église à bâtimate, mais base à la église en daku 2-3 personnes bosangani ko Bible zo besika mi balemi sak basangani yeso azawana. Boko mona même tango l'autre asalaki masuwa nzamba ebisi asala bateau Noé asalaki bateau Noé asalaki bateau il n'a sauvé que 8 personnes lui sa femme et ses enfants et l'autre pendenge moko nzamba sauvé 4 personnes donc église nzamba ezesika bato bazebelete ezesika 2-3 personnes bazali na kombo na Yesu. Or les autres bato bazana 1000 personnes bazana kombo ya Yesu te batie kombo ya Yesu menacé ezaba koko na bango ezaba kisi ezaba biloko basimbi binzambi ba mafuta tout et tout yango moni na bandi na image oyo pasteur alobi akupakola basi mafuta pasteur alobi likambo oyo na komatana ngo na chambre nanga donc lelo na église comme siko bazo violer bazo boma bandoki tout et tout botala mingi omona mutazali batu tout bandoki tout banganga tout bakoma kowela ki diacre ki pasteur nyoso. Même au moni na Manchester, botu na vieux mi José, souci na mikolo zani akoma diake. Mais esa tiki misala mabe. Ye mutu azalaka, soki aye na ndako no na butu obeta abracadabra, soki abeti abracadabra akoti na ndako no maona molili. Botu na pourquoi vieux sima ba boya kozwa biloko na ye. Alors wana na ko développer ngo sima na Manchester. Alors nzambe azan nzambe malamu. Nzambe azan nzambe bolingo. Et puis proverbe lera yaka, proverbe lera yaka atika la kotumula mutute asala la réaction. Soki na tangi kombo na ye po ye moka ye makamni aloba une église et pas basambela na centre ba démon. Makamni aloba pour na proverbe. Tango yozo ba bongo mundimi moko azala na église aza mutu nanga akobetelanga lisolo. Alors lera akobetelanga lisolo fona s'occuper no po kindoki ko makasi faut délivrance. Alors Bible zoloba c'est-à-dire que eloko zo empêcher Satan na sala ezali Saint-Esprit na kati na bandimi pe ezali présence en Nzambe na se. Eloko zo empêcher diable à sala ngona ce qui les retient
C'est ça. Ce qui les retient, c'est ça. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Yesu aroboma Satan na éclat ya bouche nepe éclat événement neza enlèvement. Tant que Yesu a calamité enlèvement pour salama. Boromona ke bato belé bazal l'église ba ozala lever te ba otikala parce que bazali bato balingi vérité te. Alors Bible l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire, tant on a mazoti na proverbe, là mazoti na ba pasteur mususu bazo ba vérité et ça li pour sauver bato. Mais ba oyo baza contre proverbe. Ba oyo ba lobaka proverbe ba finga bato pourtant ba kokara bipendu eza injure eza komwa mutu ya théâtre sakayon eza danse et animation nationale chibwabo eza kombo ba pesa ba benga baluba ba kombo nyonso onga na benga eza injure moko ezate eza na place moko injure ate robot eza injure te chibwabo eza injure te bipendu eza injure te eza li ba kombo ya kitoko sakayon sa même eza danse. Mais depuis quand sakayon sa est comme injure? Or Nasi na Sabino na s'inspirera na fable de La Fontaine parce que je suis un intellectuel. Alors fable de La Fontaine, tant à mon qui makambo Jean de La Fontaine, tant à mon qui na mboka na ye. Makambo za kotambola bien te asali les animaux malades de la peste, asali les loups et l'agneau, la raison de plus fort et la meilleure. Atangi ba komo ba nyama po soit problème na l'état te. Ngape na pesa ba kombo wana ba sakayon sa ba nini po yango na ata ba ko funda nga ba bengana bango po na passeport na okomoneza sakayon sa te. Mais bango basala ba émission ko finga nga basala nyonso na télévision et ça la nga ta tute pour na yebike naza élevé naza na onction supérieure nazo bloquer bango na butu pe na moyo ba pumboya te bo finga bo chola bo mema même bato basala ba faux témoignage et pas na ngesa nga tute pour na ko se justifier te pour ça mama lukuta. Alléluia. Donc balobi ndenge wana balobi le tozo tangango awa balobi l'apparition de cet esprit se fera avec la puissance de Satan. Puissance à Satan na kati église. Ba miracle miracle nzambe ezali. Nzambe abikisaka nzambe asala nyonso. Mais mutu alobi abikisaka ndekole moko azokufa aki osambela pona yete. Alléluia. Mutu alobi asala miracle. Ce qui va se passer à miracle, Stevie Wonder ali awa aloba azoluka mutu amonisa ye. Apese ba million. Pour ani batu ba kenda au monde ça été. Frère Patrice Azana Kinshasa, alukara miracle. So ozama muta miracle. Kende moni sa sala miracle pour le frère Patrice. Alors, oyo tout bozomona wana eza ba aventure, ezo sala na puissance à Satan pour na ko séduire bino ngane na aboye miracle ko tindika ngate na landa pasteur. Non. Miracle était. Pour Yesu alobi yango, alobi natanga suka oloba na yeba binote na Matthieu 7 tanga Matthieu 7 bande tina suka oloba na yeba binote ba miracle bozo sala ngana za kunati. Bible lobi ke miracle ko sala na puissance ya Satan pour na ko détruire batu. Alors pour na ko détruire batu tozo kita toza na 2 Thessaloniciens to bandi na banda na 2 tu na 12. Alors alobi et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Na Jean 8, banana 1 na 32, na 32 balobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi na nzamba solo aza muto aye elingaka vérité. Moi na nzamba solo a mesala na vérité. Comment yo lobi oza chrétien lingaka vérité te? Ngai batu tu bakuta nanga na yebisa bango soki ozo reprocher nga likambu yaka to vanda to solo yebisa nga ozo reprocher nga nini soko talisi nga likambu na reconnaître na sagi mabe na yebso sorry ou bien na yebso sambela ponanga. Mais comment batu balobi ba chrétien batu balobi ba sambelaka mais balingi reproche te balingi reproche te bo c'est la émission tozo sala ne kanga eza émission na ko barrer batu na niveau moko pour ko kanga batu monoko po Bible tanga Bible mo na place mo ba bi Jésus leur ferma la bouche ba sataniste batamisa mabe fo ko kanga bango monoko po balo ba souté soki totali bien na TV ngande mutu bafinganga ngande bafinganga bakosela nga makamba nda koloba
jangi aleka na TV alobi ngai akutanga na ndako na ye na ba bougie rouge. Loba likambo wana ezala solo akutanga na ndako ne plus de 3 fois na ba bougie rouge. Mais soki akosaki malédiction ya Nzambe ko ya tina 4e génération na ye. Ye bakoko na ye na bakokolo na ye. Na Jean 9 ezana mutu moko amonaka te. Ba ye ko libatuni ye. Babi mutu oyo azomona te. Nani asali masumu? Yesu ayebisi alobi non. Azomona te ke po asali masumu. Ye abatasali masumu te. Me abotamaki bongo po gloire Nzambe kokama na vie na ye. Mais ezana batu mususu akoya kobotama aveugle, akobotama na problème po koko na ye neti ba jangi wana na vache kiri lokola asali masumu koleka na TV ko kosela nga makambo. Koko bie koko mwana ne moko akobota mobe ozana problème po na lisumu oyo asali na ne oyo. Bolanda yango bien. Alléluia. Alors Bible zo sabiso ke bato belé lokola boboyi vérité, lokola boboyi kolinga vérité, mais bolingo za en église, bolingi vérité te, mais boza en église mais bolingi vérité te. Alléluia. Boza en église mais bolingi vérité te. Boza en église mais bolingi vérité te, bo komi na jugement. Bible zo bango a bo komi na jugement, alors biboye et avec toutes les sélections de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nzambe mutatindi bino bolanda ba venturier. Nzambe mutatindi bino bolanda na ba église on a dit bino ke ba kobimisa ba signe satanique. Nzambe mutatindi bino bokene na église ba ba kabratabra. Nzambe mutatindi bino bokene pa ba pasteur a lokuta po bonima vérité te boke jugement. Nzambe juge bino atindi bino na puissance égarement. Nzambe mutatindi bino bokene na église ba fetaka Saint Valentin ngapona linga mwasi na ngongo maabe na ke na Paris na futeli ticket à Paris pour na 2 jours. Pona linga mwasi na ngai pona pese cadeau na ozela le Saint Valentin te. Biso ba chrétien to linga banda le 1er til le 30 banda le 1er janvier til le 31 décembre. Na cause la le 14 février te pona na pesa mwasi na cadeau. Alléluia. Mutu no surtout azo fêter Saint Valentin aza satanique parce que Saint Valentin ezali fête ba sataniste. Et au moment na Saint Valentin za mukolo basala ba crime ba bomaka batu. Et au moment na teni même balata rouge noir ezali teni ya Satan. Bolanda témoignage à Michael Jackson, yango mona Michael Jackson azao ngami ko lata rouge noir eza teni ya ba sataniste. Botala pe mukolo soupu azo ordonné moi c'est Nicole soupu, Nicole Ankoro, bo mona ka lata ki rouge noir po ezali teni ya ba sataniste. Alors mutu nyonso oyo alobi ki a mona na Nzambe asamelaka na église na ba fêter Saint Valentin, pasteur na ba lobela mamba Saint Valentin, oza déjà na kati ya lifelo. Oza déjà na kati ya lifelo parce que eza biblique te. Mosali na Nzamba solo ako fêter Saint Valentin te. Mosali na Nzamba solo ako lobela ngote. Tala nani garçon oyo akima azao kima mango nani coureur oyo abomaki mwasi na Afrique du Sud abomaki mukolo Saint Valentin. Eza mukolo ba pesaka ba sacrifice. Eza mukolo oyo bato ebele baswaka sida, ba mabale kufaka, ba crime passionnel esalamaka, bato base drogaka, bato batianaka bambeli, c'est-à-dire ezali fête moko satanique. Alors yo lobi mwana oza mwana na Nzambe comment ozo fêter fête satanique. Olobi oza mwana na Nzambe comment ozo landa makambo oyo yo yebite. Olobi oza mwana na Nzambe comment ozo fêter fête ya badiabulu. Olobi oza mwana na Nzambe comment ozo tatola makambo oyo yebite. Bien aimé ngongango yeli yo grâce à Nzambe yeli yo Nzamba ye po alingi yo Nzamba alingi ko yebisa yo obima parce que eza malamu kokende église songolo kolanda pasteur songolo, kolanda église songolo, mais Bible zoba à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ce qui yo lelo, ozali moyembi monene, ozali ko salaboy, mais souka nango ozana âme na yo za sauvé te, souka no kendo. Alors Saint Valentin, ezali fête moko satanique, ezali fête ya Nzambe te. Nzamba yebi Saint Valentin te. Bo fêtera Saint Valentin te. Nzamba tikeli biso fête kaka moko au fêter Pâques. Kinya na Yesu ezana bino. Proverbe 30:30 depuis mon aliema. Nzambe nanga amona bino, Nzambe nanga apambola bino, Nzambe nanga zana bino. Bo souhaitaka nga so Saint Valentin te. Bo benga nga souté pona makambo Saint Valentin.
bobima na l'église oyo ya ba sataniste, l'église oyo bato babetaka masapo, l'église oyo bazokabola ba famille, l'église oyo ezali bande de démons. Merci.